En tout cas, là sur Yvonne Balo a quoi finir Diego na Kingo Diego tia bimisa biloko na nyos makambiza matata prison kuna place azali yabaki na bino na kotia toyoka lisusu malamu okilio matata ye bana mama Rebecca domestique tango Yvonne azongi na ndako auti pa ya auti na cadastre wana nde mwati su ya Diego Yvonne ye mama nani Rebecca domestique aye voilà mama biloko yango yoli ata kolia Yvonne abina zana nzala te makambo ekomi ndenge elekelinga ndelo domestique azobondela te mama liata ndambo Yvonne abina zana nzala te boyebi batakomba bamesala kogene Rebecca bi mama omela kasi ata ti Rebecca ami bimi lokola mwana malamu voilà po Yvonne avanda na bango très bien soki Yvonne aza te Rebecca tikalaka na ndako na Diego na bana kao sikoyo omoni moto soki omeli ti ozoyoka lokola mwa kizunguzungu okende wapi na chambre kolala voilà donc bango feza bakanisaki Yvonne makalekala alali kolala voilà me likambo eza wana nayebiki kozala mayele makasi basavant bazalaka wa bapolice criminelle bazalaka wa bainspecteur bazalaka wa bababa oyo ezalaki bango batekisa bababa paul bisantinele ayaki na bato misato tokomi komona sentinele wana ekoki kozala semiki na ye aza mobali ya grande sene aza na docteur nani atobaki formol nani atiaki anesthésie na kati ya mouchoir ntango batie na zolo Yvonne kawa alali motema ya Yvonne eza te bare eza te batrompe eza te matrice eza te nyonso oyo boyebi wana eza te La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na chaîne de Santévi, na koleka nanga na chaîne de Santévi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, bonjour fidèles et amis internautes, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Koangola au Nazarane Sengoya ko présenter Yango Ponabino tika déjà napé ça. Merci à notre mamie Balobi maman Mabia Star Kolo Eloko na Katia Londres wana et pourquoi pas de dire merci comme ça à celui qui est très fort, très fort. Quand je dis fort, il est plus que fort. Balobi Christopher Songo. Christopher Songo, moi, mon balo azanga kelorote na kati ya Londres wana bao bazalaka daniti manga et surtout Christopher Songo azalara na motema ya kolia na batu. Merci pour le geste Christopher Songo. Merci pour tout ce que tu es en train vraiment de faire na kati ya chaîne na yo Mabia Star tika na pesa lisusu ba salutation comme ça balobi na Joël Makela na Paris, les grands réfugiés na kati ya Londres, Damida Toko Argent Pire na kati ya Paris, Thierry Wayembe na kati ya France,
Pati Nzambe na kati ya Londres, Dadi Ilenda, Fola Mazambi, Raya Kitendi na Paris, Thierry Wayembe, bon, comme vous avez 2 fois, Yansmin, petit frère, il y a Jésus, hein, petit frère de Jésus, JC Mea, le boss na kati ya Londres, Docteur Achille, Docteur Achille, na mona ba photo na mère, na lela ma be Docteur Achille na kati ya Londres, Willy George na kati ya Londres, JP Boaka na Paris, Pati Vunda na Paris, John Spiritu na kati ya Paris, Jean-Sim Vula na kati ya Paris, Papi Chesco Mokonzi ya Paris, Olivier Vita na kati ya Paris, Pichu Ngituka plus 1 na kati ya France wana, Pichu Ngituka na rolelo mabe, Bilgat de Genève, Patient Muzingu, voilà, Patient Muzingu, baobi moi moko ya bien, ya taille ya bien, na kati ya France wana, Patient Muzingu, hein? Vraiment, président Gabi na kati ya Londres, Kisangala de Luxembourg, Angèle Loué, Mwana Star, Aza Star toujours, balobi bango bazaka pembeni ya Dani Timanga, tika topé sa rapesa bango ba salutation, balobi lelo Dani Timanga soki boko mona na vandi boye, naza na kana ya mabe balobi tokobeta na lisolo lisusu ya Mama Yvonne. Mama Yvonne wa kotika mokilité, Mama Yvonne tu éviter ceux qui possèdent lisusu ya rozonga na mokili, je crois tokozwa ta ya kobeta lisolo na Mama Yvonne, ya maramba Mama Yvonne plutôt bokoyoka ba voice comment mikolo makambo eza koleka Mama Yvonne akobimela nde bato. Mama Yvonne obi akopemisa bato te. Na bien so pe makambo ngo ya baliweza kabwe bien. Bomi pena mutu akomobimela bino, mutu akomozangisa bino ba kimia, donc voilà. Je crois ba tout découvrir les sous place yo ba kende na mutuka ya Mama Yvonne. Eza ya koinda bana poto. Mama Yvonne akolela kaka. Mama Yvonne akomobimela na ebatu. Oh, je crois na rolingate na zala na ba parole ebele parce que lelo na rolobate mingi te. Na otika bino tolanda ba voice ngana bino. Tolanda ngana bino en pleine émission et puis tokoyeba nini tokosala ka na kati émission awo. Toyo. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Partagez la vidéo. Yep, c'est sûr. La minute toujours parce que bon les enquêtes ils ont continué. Grande sœur peut-être ailleurs Yep Sabiso makam susu. Amemaki kaka beaucoup à l'opang. Oyo etikali ba bijou. Eza wapi. Voilà. Coffre fort et kutuluku ya mbongo. Oyo ezalaki na kati. Na makambo ebele. Diego atie yango wapi? Apesi yango nani? Nani aza kubomba yango? Voilà. Babylon msupe zangi na kati ya ndako ya valeur. Diego abombisi yango wapi? Babilamba ya Yvonne ya valeur, babiju na ya valeur. Babylon ka papa Diego msu ya valeur. Voilà. Diego apesi yango na maboko ya nani bandeko na ngai. En tout cas, la sur Yvonne Mbalo a quoi fina Diego na kingo. Diego ti abimisa biloko na nyonso. Ate au final na prison kuna place azali. Yabaki na bino na kotia toyoka lisusu malamu. Mokilio matata bana mama. Rebecca domestique. Tango Yvonne azongi na ndako auti pa ya auti na cadastre. Tawana nde mwati su ya Diego. Yvonne aye mama nani Rebecca domestique aye. Voilà. Mama biloko yango yoli atakolia. Yvonne abina zana nzala te. Makambo ekomelingi elekilinga ndelo. Domestique azobondela te mama liata ndambo. Yvonne
na bino azala nzala te boyebi batakomba bamesana kogene Rebecca bi mama omela kasi ata ti Rebecca ami bimi lokola mwana malamu Voilà. po Yvonne avanda na bango très bien soki Yvonne aza te Rebecca atikalaka na ndako na Diego na bana donc azalaki lokola leki ya Yvonne ya mwasi tango Yvonne azalaka na Dubai Rebecca azongaka te alalaka wana na ndako ya Yvonne mpona soki alamuki na ntongo ya bongisi bana sokoli bana Diego azwi bana na motuka ake kotika na classe soki Yvonne azongi bon akozonga kolala pana ye na bon wana ayebaki te bamiyibi yango bakotaki babukaki bon mpe azalaki na kati ya complicité nzokande Yvonne abokolia bon akamati te apropose madame pardon tati ya pamba madame mela ozwa ata nzoto makasi Yvonne amelaka ti te ameli ti kao sikoyo omoni moto soki omeli ti ozoyoka lokola mwa kizunguzungu okende wapi na chambre kolala donc bango mpe eza bakanisaki Yvonne makalekala alali kolala me likambo eza wana nayebi ke kozala mayele makasi basavant bazalaka wa bapolice criminelle bazalaka wa bainspecteur bazalaka wa baji eza matata bandeko Diego ntango aparlaki na 3 personnes oyo ya église ya bato ya mandefu balataka pembe makolongo l'église ya bababa azalaki kolobeta lisolo ya baminganga amaske bango na bato bababa oyo ezalaki bango batekisa bababa po alobi sentinelle azalaki na bato misato tokomi komona sentinelle wana ekoki kozala semiki na ye aza mobali ya grande sena aza docteur nani atubaki formol nani atiaki anesthésie na kati ya mosha ntango batie na zolo Yvonne kawa alali motema ya Yvonne eza te barein eza te batrompe eza te matrice eza te nyonso oyo boyebi wana eza te bafungolaki yango d'une manière professionnelle wana ezali en tout cas famille eyebi ngalima eyebi mboka na biso eyebi po soki eza Diego moto asali yango soki aza professionnel seke batangisa yango eyebi nini akobimisa yango mais lokola Diego akooperaki na docteur donc docteur moto asalaki biloko wana afungolaki akisi abimisaki yango kapo abwaka na ye Diego apola Yvonne apola te bino bozalaka bana mai to babimisaki yango Yvonne azotala boye na bomo mba yango ekotaka na glacière ekoti mbango na glacière mongangali soki akendaki nango wapi procès eza matata to yo ozali mpenza koloba makambo oloboko na motima kobosana te makambo ozoloba eza po engage plus de 439 ozali yaya ya mwasi ya papa Kambale yo botami na bamaleki oyo abotami na noko doti ya mama natundi lisusu mama natundi yo mbala misato doti ya mama Yvonne bapesa wapi nakoko atata na wana pe elimu santu ngai na répondre yo mwasi na biso kongande na ye bandaki kobundisa yango lelo mama wana baye koloba teno aye kopesa profesi ele bakobala ye epa ya mobali na ye maligre makambo nyonso ezoleka ya mobali na ye alingi ye akobala ye toke malembi mama tobandi na papa ala olobi papa ala ye azalaki kosolola na papa Kambale papa ala azalaki kosolola papa Kambale ayebisaka ye polili abengi ye alobi tomoni yo oza mobali moko oza bien posé oza doué toza na basi oyo tokoki kopesa yo awa bandeko bolimbisi bonjour na bino nyonso bonjour na bino tolanda mpenza na kati ya bokebi tolanda bien
efungwami tolanda bien. Yvonne côté kobimela bato balo eza yombe. Diego aza kolala te. Yvonne kaka aza kobima. Yvonne kaka aza kobima. Bakisi bakataki bakamo. Nama yogo. Wow. Mokolo police criminelle elakisaki elonga Yvonne na kata lopango wana. Matiki wana bapakolaki. Bakisi wana batiaki balabala mobimba po bato ba esprit ya Yvonne ebima te soki ndenge makamba bandoki basala biso na bino. Ego alobi makamba bosolo te ye na chéri wana. Balobi makamba bosolo te me bato oyo batravaka na Diego. En même temps bazosala mpe bagrigri na ndenge mosika mpona kobatela Diego. Me bango mpe soko bandi kaka nkwabo wale omoni kaka Yvonne abimeli yo. Na banganga misusu kutu ya kini bazotravaille susu makambo ya Diego te. Diego aza somo atravaillaka na bango Diego ndenge azalaki wana baweekend mosusu okomona akei na ye kosala 3 jours mama Yvonne azokanisaki Diego ake koyongana kuna na bamakango nzoka bakongo ake na ye na bakongo ake na kosala nini na bakongo akokobima na kona vendredi azongi lundi na ntongo akotika bana na classe azalaka kokende kosala nini na voiture mpe ya bato ya nani ya mama Yvonne bavendredi mosu azali kotia bon Rebeka o akei ale amemi na Rebeka o bakei makambo eza minene yango sikoyo bakokanga bamakango nyonso ya Diego po baverité eyebana to ndenge parce que so totali bien Yvonne asali une semaine et quelques na sa mabele après baye kokanga Diego biloko wana Diego azwaki temps ya kokimisa ngo kaka na bakongo akotisi yango wapi Diego akangi motema coffre fort wana papa yo zali penza koluka makambo. Voilà fidèle ami internaute bouti kolanda na bokebi nyonso vraiment ba voice o ekomi ko bima na Kinshasa awa on n'a rien à commenter. Par là moi je voulais dire ceci. Ils ont un esprit moussousou. Ils ont poété ba congolais moussousou. Bo bozaka wana pona kosala ka batu mabe. Ils ont ba milimo moussousou ba bomakati. Aujourd'hui entre guillemets tout sur l'anan. Un Christopher Songo très puissant tout sur l'anan parce que Christopher Songo a solo la bien. On ne peut pas permettre Liwaya Moutuka Kamboye. Oui, c'est vrai, Diego a condamné les lots. Mais Yvonne ne laisse pas. Peut-être c'est que Zana Babiloko Moussousou ya Yvonne et Zana Babisika Moussousou Diego Bandaki Kokende. Toi Kendeki Kotika Toko Bombisa. Yango Yvonne a continuer poursuite na Yekaka. Mbande Kolanga. Lelo na Congo ezaka na bamakambu mususu elekaka kaka boeleki inapexi. Était abisso sérieux. Parce que lelo oyo na makambu oyo eza kosalama na Congo bakonzi ya mboka likambu ya Yvonne il faut interpeller bato. Nganzambe bato babuma bato so bobimelaka so bobanda obimelaka ka bato boye mboka elengi Kongo elengi lisusu bande ko nanga bolandi ba voice na bokebi. Je ne pourrais pas vraiment commenter là-dessus. Likambo Yvonne to continuera toujours koyela rabino ba information sur information bimi boy to koyela bino. Vraiment na sepele mingi ko partager na bino likambo ya ba voice oboyo ka nanu ndenge zakaka ya kongenda parce que Yvonne a komi ko bimela voir même ba ndeko ya Diego bazaka na matadi place Diego akende ko tika mutuka affaire ko suka wapi
On est là, merci beaucoup à notre daddy, hein, Balobi, papa pasteur, papa Moro Malamu, papa Assisarate, Kobundi la pour Daniti Mangaza na bonne santé pour que Moussala et Banabokende toujours les bossos. Merci à notre mamie, maman nationale, maman Moro Malamu, Balobi, maman Mabia Star, Heure Style, mon collègue qu'on a 4 à Londres, on a le baraque. Moi si soko lingongela le premier télé 30 babi salon ils amoko na Londres wana salon Airstyle bisiko wapi obima bien bisiko wapi papa kokiko banda kolula yo le premier télé 30 a ozelo mbandate parce que na salon Airstyle soko kei so za rappel na balangage mabe omona kuna ka basali o beauté ya soin de visage to suki boy omba mona balangage ya malamu. Vous comprenez? Ils allaient à Londres avec notre mamie Balobi, maman soin, maman bio, maman soin, maman bio, passion. Sert dans la passion, na olelo mabe na kati France wana. Passion na olelo mabe Balobi moi si nzambe. Donc contrôler toujours France. Merci Nabino Baynion sur Bolandingaï. Surtout tous ces Nabino toujours beaucoup commenter, beaucoup s'abonner et au même abisso les sous tout ça la recherche une tout ça pour continuer toujours que ça les Labino quant à moi Daniti Manga restez toujours connectés et puis bye bye. Anderman. Ah, ya babeta aboité. Des actualités, ma chaîne de qualité. Na koleka nanga na shamba ya Santivi, na koleka nanga na shamba ya Santivi, la chaîne ma PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.